la mabele. Lokoso mwindo to bunde la mabele. Lokoso mwindo to bunde la mabele. Lokoso mwindo to bunde la mabele. Kele mato bunde la mabele. Kele mato bunde la ekolo. Kele mato bunde la mabele. Kele mato bunde la lokoso. Kele mato bunde la Baindo totelema esengo pesa iso kwa mbaso na banda kona bino epa yona bozomi penze belé na ngonga oyo kola émission vers conscience émission éducatif émission ekena bana likanisi moko ko lekisa moto moindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ya azali ko kende wapi nde yango to sala ka effort mokolo na mokolo ko kende ko kundula bandeko bazana makanisi ya malamu ya ko sosolisa et tout guto bandeko bazoka libako ko ndaka biso mokolo na mokolo mboka Congo epa yona coronavirus Outa le 10 mars, qui nous le mois de juin, tout sans juin, elle est frappée par Congolais. Tout le monde qui a état d'urgence, c'est Salamaki. Bandana fait, il y a 100 mois max. Après 2 semaines, les sous sont ensemblés, c'est déjà qui va. Pour ça qui ont le sous, ensemble, c'est pour la deuxième fois. Autres sur le sous, l'objet et l'équipe, ensemble, et vendre qui, c'est déjà qui les sous, va prolonger les sous pour 15 jours. Quand c'est qu'on prolonge en gros, bon, il y a des Congolais. Dollar qui na 165 kg de sur le dollar est comme 20. Bon difficulté comme na transport ya ko sakanate carburant zéro kita mais transport est doublé. Centre ville zéro kangama. Batu bavandi na banda ko bazo salate sengeli bafuta courant bafuta mai kolia batu mokolo na mokolo. Na nyoso wana. Bayo bazana ele molimo. Bazo monela ngo ndenge bazo emelela ngo pe ndenge nini pe bazo kanisa pe ndenge nini. Ndito lokaki mokonze bangunza tuzuli bako kokutana na bango te ne kasi na mokolo molelo tuzuli bako kokutana na ndeko ndombele botale na tina ete to solona bango mai matali Congo mboka ya fumuki mbango to pe ya bakoko ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko tambi koka mbote pe na bandeko yonso basekola na biso ndeko ndombele lobi eleki oza mopanzi sango information jamais koki ko échapper bino oza informé que lobi eleki baponami ya peuple bavandaki na ndako ya peuple to bengi parler du peuple bavandaki ba siéger ba poussaki que prolongation ça sur 15 jours il y a état d'urgence bandeko pe bazana sénat pe lobby pe l'équipe bango pe bakenaki pe bavandi bandimi pe mayowana état d'urgence et on va nous compter à partir à le 9 ne te compter sur 15 jours. Quand c'est une condomble état d'urgence na kati ya Congo biso to yebi plus mingi mai bo reprocher ki biso mai mingi to sala na kati ya mboka to copier ngo mingi na mikili ya bapa ya mingi na France na Belgique na États-Unis to pe na Allemagne kasi ba mboko biso to copier ki ba makambo wana ba état d'urgence ba confinement ya ba quarantaine au pe ba nombre de morts pe ça très élevé par rapport à biso pe na ba nombre de contamination ça très élevé mais tout moni bango population zokoma bazoke ne ko déconfiner maleme kasi biso awa c'est comme si biso ne susu ba konzi ba banzi ko baxela biso li susu confinement na esika ba ke ne ko déconfiner biso tango bozola na information bozota na pena situation ya vie actuelle économique ya mboka ndeko ndombele analyse ni bokoki osala na kati ya makambo nyonso bozola na betando malobe pa ina bino ndeko botale matondo ndeko na ngai tambi na mutuna bo tuni biso kasi yambo to kota penza na siki ya masolo na biso ya mokolo mwalelo biso religion africaine na bokamba miane songa nzila fumukuzu kya mzala mbanda na ngola toze bongo na mawa to uti ko bungisa bongo ya biso ngunza nzomosi amani mokambi ya kimvuka ya nengwa midaki na ndingisa na bino soko to kokiata ko observer 30 secondes de silence yambo penza to kota na siki ya masolo na biso et bozala malambo na yamba bango pe awa na plateau mwa mingi to senga na bino pe ba téléspectateurs bozola na biso 30 secondes pour na kokanisa ngunza nzomos amani matondo ndenge tolobaki
ndeko tambi motuna botuni biso et kamwisi nango biso te pe ko kamwisaka biso te et puis toyebaki ke bakobakisa 2 semaines ya confinement bino bozalaki na parmi bakonzi ya mboka mpo boyeba likanisa non tolobaka kasi bato batalaka mpe bamonaka deux choses différentes regarder et voir kotala pe komona to kotala na komona eza biloko mibala kokesana okoki otala sa omona moto mosusu azali kotala bazali kolakisa eloko mazali komona te moto mosusu azali kotala mpe azali komona biso toyebaki ke bakobakisa liso 2 semaines ngeta ndeko tambi tango baconfine to tango basali déclaration état d'urgence sanitaire toalaki na combien de cas toi qui n'a combien de contaminés, combien de décès? On a toi qui n'a moins de 10 décès. Oui, moins de 10 décès. Moins de 10 décès. Balobi état d'urgence sanitaire. Bon, l'autre commune a 3647 cas. Nde bako ki ba déconfiné? Tu es baki ba baki ça. Au moins il comme le quoi mbaï comme le quoi moi singana kingote. Po soko bo déconfiner bato lelo mais peuple a retourné bino boni tango to alaki na moins de 30 contaminés bo confiner bato bo sali état d'urgence sanitaire sika bato comme na 3000 et quelques contaminés plus de 100 décès boya ko l'état d'urgence sanitaire et vous allez contradictoire. Donc on va quelque part. Te mayele nde suki. Ah soko ton dimagi na biso ke ze malaria. Mboke mendeko tambi, mboke ze paralysé. Mboke ze stationné. Soko kaka bandimaki na bango na dobi wana. Omoni ke biso tolati nkutu ya ba grande puissance. Bango ba déconfiné na bango. Bango ba zongeli ba activité. Allemagne championnat zongi, Italie karaté ko banda. Portugal ko lobate. Sika biso to komi na nkutu ya soni. Teto baksaka 2 semaines. Po bango e bandaki na pression mosusu po to lobai ezalaki etumbu na bango. Ezalaki etumbu na bango. Maladi na bango. Ça n'a rien à voir avec ezalaki makambo na biso te talaki biso te. Soki bolobi pandémie eza ko beta molongo. Pandémie ebeti molongo te. Ebeti baloposo mosusu pe bateli loposo moyindo. Fimbu ya le di fléau ezoya to eyaka na tango na pone beta baye bazale ko konza baninga. Tango balamukaka selon masolo yango balobi constat égyptien basalaki na ndako nyonso égyptien mwana liboso akufaka. Inandaka ba Israélite te. Pona kolakisa ete ekomi eleko oyo ezalaka baegyptien basila bokasi ba Israélite bazwa bokasi pe yango na bokasi esungaki bango po bakima na yango bakima bakende pa na bango. De même lelo pe ezosalema bongo ba fléau eye ba ouragan ezobeta na États-Unis ebeti na Europe ba inondation ebeti États-Unis ebeti Europe donc na mokuse ba calamité naturelle ba zambe zozika o ba pelisi ata moto na motu te nyonso topesi bango te bilembo na bozomona. Bon, est-ce que biso forêt équatoriale ezwaki moto pe ya bongo tozwaki yango te biso? Est-ce que ba ouragan ezali kobeta na Europe ba inondation ezali pe kozwa biso te? L'air d'âme de Paris tango eziki tolobi suka na bango yango wana. Alors ceux qui tango maire de nani l'air d'âme de Paris eziki ceux qui bazweli yango mayele te oyo koya nde kozala suka ya somo eza bilembo epai na bango mutu baza na babombe tata mokeli siko azolakisa bango ete ye nde aza likolo ya likolo nde azobeta bango lokola bango bazobetama na fléau oyo bango nde bato baza na pandémie biso to na pandémie te. Donc pandémie ebeti bango pe lisusu tobakisi ke bango balobaka yoka bango nde
bana ya nzambe mwana ya nzambe ayaka na couleur ya bango biso tozalaka couleur ya Satan kasi biso tango toteyaka tolobi biso nde bayindo bana ya yambo pe bana tata mokili alingaka tala lelo mokili ningani bango nyonso babetami nzambe azolakisa esika nini bana naye bazali mpo losambo na biso butu moi bakoko na biso nyonso na mokili modimo na bokambeli na mfumu kimbangu bokende kobatela bayindo bana na bino na bisika nyonso bazali na eleko oyo baloposo nyonso enyokolaka biso baza kobetama mpe bakoti na eleko kobeta Chine tango akomaki contaminé tango ebandi pa na ye na Wuhan wana nano akomaki na 3000 contaminé te Chine atonga hôpital ya monene na 10 jours mais biso toyebi te nayoki te sika to passé commande ya ba respirateur to bandaki na tango maladie ebandi tolandaki défilé ya bango ba expert balobaki awa tozalaka na au moins 50 respirateurs to éviter yo se salaka mboka Congo to mususu ki bola mboka Congo 50 République démocratique ya Congo 50 respirateurs te to komi lelo na 3000 contaminés ba pasaki commande ba respirateur centre nini ba batisi o ezeko contenir ba maladie wana so frère balobeze ndambo soko lelo to komi na 11 provinces biloko mususu ngai na zeko ka soni bon éviter tant mususu na niveau na bango basé tellement très élevé bazoyi ko kokate ko sala na compréhension soko siba tant mususu le roi biso to zenango po niveau yo maladie soit disant comme ko matela na République démocratique ya Congo mais organe y a suivi ezeko mona na te inquiétude des étés la population mais vous savez comment on a panique et salaki ne bandeli wana n'a pas bakaka bo panique et sili nango soit disons ba nombre de cases eko se multiplier na machine balata kana bango na changu to lo bazola ta cache ne ozomona te quelque part de kotambi bilili ezeko le kangai na yo to landaka etando to landaka information to zeko mona tango bazeko tia baladeur côté kuna bango mo bazeko lo ba maladie wana existe abate balata kana bango cache nete. Mais curieusement, dans le secteur européen contaminé, sauf côté là-bas. Un gardien m'a aisé mon tout. Par rapport à y a ici kaoyo, principe y a ni ne respecté te. Toko kenda na biso kaka bongo poto kenda tozonga basé bato. Bakokaki kolongola état d'urgence sanitaire aussi longtemps ba pesi information que to comme il y a plus de 3000 contaminés ndeko ndomele ezani kota kozanga koyebo ezanini manque ya considération ya elle spirituelle ya bayindo to ndenge nini po to fumukuso to yambie wa a insistaki ke corona a ezate corona ezate abi a eza malaria biso fumukuso zo ndima yango te ba réseau pente za nini zo sala ke fumukuso eloko mokili mobimendimi me bango bakoba kaka na kozanga kondima yango kino moya lelo malobe pa na bino mokonzi bango matondo mingi bongisa nde maloba fumukusu alobi te ete corona ezali te fumukusu alobi corona ezali kasi na Congo pe na Afrika te pa bayindo te e pa bayindo corona eza te e pa bayindo ezali malaria typhoïde na tension corona ezali etumbu ya bamindele corona ezate abi a eza malaria so me ba konti ben insista ki ka pe ko mobiliser population ko tese ke population corona ezali yango sa ke population na ibandeli wana banga ki penza makasi siko ne mbolobe ya population ko to banga ezate azali otambola na ye ko to ba masola na lingité o ezo komela biso za ni ba conséquences ya kozanga ko yoka elle spirituelle ya bayindo to ningi ninde kondomeli po fumukusa bandeka ko dinta ma awa ezate te ko kamba mboka sans spiritualité o to zomona o to zeko mona conséquence ko kamba mboka sans spiritualité bino bokanisi tango Europe a déconfiné et c'est pas scientifique kaka balobi déconfiné mais bango pe bazeko ko bal ezé tumba molimo te ne sonyanti la balobi awa
ndenge tozali kokenda ngonga moko bokozwa mwa akalmi ekodose eloko tosengeli tosala biso na ngonga oyo to se préparer lokola bazobeta mabongo parce que nga nazopesa programme spirituel ndenge babetami bongo mwa akalmi ekoya bakopemisa bango moke kopema wana ekozala mpona bandeko bayindo bazwa ntango ya kobima oyo baza kuna mpe bango bandima te tokoti na complémentarité bakosenga biso pardon mpe bakodedommage biso soki basantete davantage oyo ekoya nazoloba malamu poto ekozanga esika bakolekisela na velo mundela akozanga esika akovivre akozwa ata kongo moko akata boye bilanga epe akokima na poto wana akozanga mabele akozanga na bakonzi na mayezo ya tembe toza kaka bakosantete na baforme nyonso na balolenge nyonso ngai nkusu kiambu nzala mpanda na ngola mokobi ya mosala ya mfumukimbangu loba mfumukimbangu azala te loba mfumukimbangu azala te biso bayindo toza batu te toza biloko mpe baboma te bango bamindele soki baboma soki mfumukimbangu azala soki mpe naza ya solo mokobi ya mosala oyo nazosenga na bamindele bo bazoyoka baya nde kosenga bodimbisi soki balobi basala nyamu wana basala makanisio ya bango basantete na yango ndenge bakobeta mela ya mbalo nayebi te soki ekozala ata na eloko mosusu oyo bakoki koloba ete bon toyoki kasi tosala boye fumu bana na bino toza na mboka wana tango boze kosaka makasi boye mais bana na bino solo na bango omoni soko toze ko se souvenir mbango na makambo ya 2017 alors makambo yo elekia wana ne songenzi na fumukuzu kya mzala panda na ngola fezala na kati na biso tokolukango na ino te balakaki ndenge toze ko kenda boye bakozwa mwa calmi na so se rappeler pendant maloba la ba mais ekozala juste soko bapemisi bango po batuna bango beaucoup ça la réparation à préjudice causé toté soko bako tia kaka matoi mambongwi wana nde sika oyo ekoya bako sanga na mabele esika balonela esika bafandela eloba maki na nesongia nzina fumukuzu kya muzana panda na ngola na media eloko tosengeli tosala biso na ngonga oyo to se préparer lokola bazobeta mabongo parce que nga nazopesa programme spirituel ndenge babetami bongo mwa akalmi ekoya bakopemisa bango moke kopema wana ekozala mpona bandeko bayindo bazwa ntango ya kobima oyo baza kuna mpe bango bandima te tokoti na complémentarité bakosenga biso pardon mpe bakodedommage biso soki basantete davantage oyo ekoya nazoloba malamu poto ekozanga esika bakolekisela na velo mundela akozanga esika akovivre akozwa ata kongo moko akata boye bilanga epe akokima na poto wana akozanga mabele akozanga na bakonzi na mayezo ya tembe toza kaka badirigeant na biso c'est regrettable po balobaka bon moto wana alobaka pe mwa mingi toyoka bango na mais moto wana c'est koloba contraire yango wana bango bakumisaka démocratie par sa définition quoi accepter courant de pensée ya mosusu oeze autre que yo soi-disant yango baye komona na eleko ya président Kabila basé ko attaquer azé na position de force a contrôler 99% ya mboka mazé ko associer opposition azé ko associer ba tendance mosusu catholique abetiseli ngonga associer bango quand même na dialogue interdiocésain ba mouvement ya ebele ya opposition ko bima ba ko finga président lelo lobi associer poni pour soi-disant par baki mboka oeze mboka ya démocratie ko accepter courant de pensée ya moninga mais bango ba uti franchement na discours wana ya démocratie to balisi na laïcité ya mboka
mais pour nini bokolo kapé tendance mon sous-souté bolingi bo imposer mokili mobimbe accepter bato na Afrika baze ko kufa na coronavirus République démocratique ya Congo eze ko kufa na coronavirus maintenant boyoki tendance mon sous bimi na voix contraire ya koloba te na mayeto ze ko zwa na molimo eloko kamusaka ngande ya na mayeto ze ko zwa na molimo to tomboli mongongo ya koloba ke awa coronavirus ezete pe moto nana kufi na yango te wana ne songanzela bina mayeto ze ko zwa na molimo témoin ya ndoto ya moto azalaka te wana na début avril na début avril to mi avril boso na bosani wana na début avril manaka baindo totelema ya bino ndeko tambi tola dia associé na plateau nyonso alors na sengi na service na biso ya sécurité na ba renseignement nango bakende ko se renseigner vraiment la source soki tozana ebembata moko ya corona awa parce que ngai na ba données spirituelles na zana yango na Afrique mobimba ata moko nano akufite na corona amwe boloba na malaria na typhoïde parce que c'est tolataki casquette na biso ya ba pandisamo nisongenzela bina maye tozoi na molimo tolobi ke coronavirus awa na Afrique moto ata moko na kufi na mote mais ba dirigeant po balandaka po bayebi po indirectement okomona ba discours na bango ba propos na bango bazé ko répondre nisongenzela indirectement moto nini wana ko boyawa alo baba makambo soko nini ba scientifique ba sangaraki ingeta soko mo atangi yote batangi kombo na yote ko se prononcer c'est ça la justice. Mais toze bana mikiete olandi mission ya moto apesi biyano misato o comprendre que eyano liboso ezena motuna oyo eyano ya nesonganzila oyo apesi ya mibalo oyo obadisi yango oyebi toze ba pantisango ba dirigeant na biso ya politique mais botala tatone mate na oki ba boyi bisusu kisi ya Jérôme Muyembe Jérôme Muniangi bolimbisi ba boyi ezeko yebana te tokomi wapi ba oyo bazeko bika tokomi soko na ba 700 et quelques guerriers na moni soko 1000 et quelques en bonne soko nini balobaka soko nini bango bata ba français mais nkisio yo ezeko bikisa tilelo e banité docteur Muyemba lobaki ata na mai. Et ce que nous voyons là donc montre que quelques cas que nous voyons sont sévères parce que, en plus du Covid, il y a des comorbidités. C'est-à-dire, les personnes atteintes se présentent avec d'autres maladies telles que l'hypertension, le diabète, l'obésité, etc. C'est cela qui aggrave un peu la situation chez nos malades. Donc, la plupart sont des cas bénins ou des cas asymptomatiques. Et les cas bénins et les cas asymptomatiques, on recommande de rester chez soi à la maison, bien sûr avec le port de masque, de boire beaucoup d'eau et d'être en repos. Donc, vous aurez une guérison avec le repos et en buvant beaucoup d'eau pour nettoyer vos reins, etc. Et c'est comme ça que nous avions dit que 85% des patients sont guéris simplement en restant à la maison, en repos et en buvant de l'eau. Et ce n'est pas la première fois qu'on dit ça. Dans la plupart des maladies bénignes, c'est le traitement le plus simple. Buvez de l'eau et restez à domicile. Tu habites Maya Yakalamu, Maya Makelele, Maya Njili, Maya Balé, Maya Pompi, Kakoto Melaga, Maya Nini Zeko Bikis. Mais vous recommandez bato ba mela mela mai. Vous recommandez bato soko Maya ngo Zeko Bikis ezaya ko melate ya ko sokola bato ba sokola. Mais mokolo bato ba mela mai pe ba sokola mai ndeko. Yango wana makamosu to lobi tatonement. Moto liboso ya micro alobi kaka o yé sur place. Te
tolobaka te makambo tozali ko maîtriser te nesongi nzila bafandaki tango molai bazalaki na méditation makambo oyo ekomi na mokili lelo eze makambo nesongi nzila bayebi maladie moko balakaki ba européen na esike ko utela coronavirus ebimeli kuna oyo Trump azali ko benga épidémie soko chinoise euti esika moko songolo mais na mikanda ya 2017 ekomamaki bongo nini ekokamwisa biso te pasi kaka po bato oyo bapronaka démocratie bato oyo bazali koluka solution bazali kokoka te kotambola na baprincipe oyo ya démocratie to baprincipe oyo mpe elukaka solution na mboka po ntango bozali koluka solution bokoutilize bakano nyonso tofo bayoka mokonzi ya bangunza mais normalement po ya ye na courant de pensée mosusu likambo ezali kokenda boye bango baye balobi boye na esika bokenda kosala mafongo to etufe bango awa tosala boye balekaka te na etando oyo po bango balobaka makambo contraire te boyoka bango de près makambo nyonso bino bomona boloba oyo bango baloba yango contraire ke bino mais po nini likambo biso tolobaki bo bino bolobi bo résultat pour epesa résultat mais bango nesonga nzila bakokendaka be na ba résultat bino bolobaka boy nga na lobaka boy résultat nango bino tango bolobi oyo nga na lobi oyo résultat nango c'est simple mais sika bolukaka to étouffer chaîne oyo eleka te to émission yo to kebisa ba te biso yonso toze koluka bolamu ya peuple congolais na tango yo mboke komi paralysé chef de l'état motu makambo yonso yo balansaki na mboka etelemi ekomi paralysé po misolo faut que na COVID-19 nzoka nde soko bayoka ki voix spirituelle wana elingaki ezala na bapiste de solution soko elingaki ezala na malaria katonga tozonga na biso na banzete na biso te ete oyo elingaki etambola normalement misala ya mboka prôné par le chef de l'état elingaki ekoba normalement elingaki ezala sabotage te vis-à-vis ya communauté internationale oyo bamona que pandémie déjà ezofrappe déjà mokili mobimba ntango biso tobelaka bamalaria ekomaka pandémie mpe bomwaka biso ya de milliers baimpérialiste wana mpa na biso déjà yaka pandémie malaria mpe bomaka déjà bamilliers de personnes bango basalaka nini mpona biso bango basalaka nini mais Ebola payé de kondombeli wana Ebola déjà na mbandaka déjà c'est déjà 4 cas mboka oyo eze pion ya dame ya Ebola pion ya dame coronavirus kuna Ebola pion ya dame tokosuka wapi bazali kotindika pion balingi est-ce que bino boyebaki te ke Ebola ekozonga tolobaki yango na manaka na bino tango bakozila kaka na temps d'observation wana po baloba esili Ebola ezeli su te ekozonga ndenge ezongaki na turu wana un jour po baprononce balobi bamonika moko bamonaka ngo na nini batia radar oyo esurveillaka bato soki emoni yo na Ebola esone Ebola bamonaka yango ndenge nini moto wana akendaka kosalisa examen te toyokaka kaka bango balobi badécouvrir badétecte ka mosusu ya Ebola te eze nango loisir tout le monde le sait ke bato wana balingi instabilité ya République démocratique ya Congo balingi instabilité ya Afrique po bango bavivre. Et plus grave, le quoi basé na programme d'extermination. Pe balkanisation ya mboka. To bossa na te makambo yon solo poso pembe akana. Ezena makambo nanu alongola te na cerveau. Mais oui, tango balobela balkanisation ya mboka oyo. Balongola makanisi wana te. Te bomona kasuku mezalaka na este wana ya République démocratique ya Congo, souci na bango ezalaka Goma wana ekoma état indépendant. Pays mobimba. Kata yango ndambo po ba gérer yango lisu malamu. Extermination ya race noire est parmi ma projet prioritaire ya loposo pembe. Et pour ko kamisa biso. Est-ce que bayino basoyi ba danger to courir na yango toze ko loba na ba dirigeant. Bo faciliter conscience ya population na bino. Bo faciliter conscience. Peuple a kogaza la kaka molangu masangate. Ba kozala même une incapacité à défendre bino ba dirigeant. Oh bino fobolinga. Peuple wana za leveiller. Pour bino bomeka kokima na ba décision ya peuple. Pour peuple a souverain, c'est même l'école la constitution. Ce que peuple a veillé, bino ba dirigeant bokozala matete, bokozala te
chosifié na communauté internationale. Mais pour ça protéger. Et l'on yonso ba koluka ba imposer sur bino peuple a kotelema. Bino ko komi protéger. Nesika botika peuple na bino à la portée de tout le monde. Balobi masanga bare ko salate. Mais chaque jour mituka ya ba société brassicole école kaka. Na babara ngopé. Mais c'est quoi alimenter babar? Soko bara te kité. Asombi masanga mosu na motuka poni. Te. Balongoli kaka mindule na babar. Babara mosu balongoli kaka musique balongoli na mesa. Masanga komi ya kofandisa na lokolo ya kiti. Mais plein. Bah geste barrière écoute inexistant. Inexistant. Bato basé ko mela. Peuple nini wana mela ka lendi te lendi. Tango nini moto ko raisonner. Baloba balkanisation et République démocratique ya Congo. Est-ce que na ba homme politique na biso? Na ba homme politique na biso. Est-ce que bazwa kan tango ya ko conscientiser ba parti politique na bango? Ba militant na bango. Que danger oyo mboka na biso et ezeko courir. Mondela ko tika motambo wana te. Extermination et racisme. Ba yoka yango Sarkozy aloba yango. Tose na ba elemo. Président, bonjour. Vous abordez longuement dans votre livre le problème de surpopulation, en expliquant qu'au moment de votre naissance, nous étions 2,5 milliards et que nous devrions finir le siècle à quasi 11 milliards. Vous pointez d'ailleurs du doigt l'absence de débat public sur ce sujet. Quel est, selon vous, l'ordre de priorité face à ce défi gigantesque? Écoutez, je suis né en 1955, j'ai 64 ans. Quand je suis né, c'était pas si longtemps quand même, il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc, si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos, parce que ma voisine dit ça aidera, certainement. Mais je voudrais vous dire une chose, 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'1 million qui consomment mal. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? C'est un sujet, j'entends bien les difficultés, le désir d'avoir des enfants, ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources? Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas? Alors, le sujet démographique est un sujet, mais monumental, tectonique. Et savez-vous qu'il n'y a pas un organisme international qui suit l'évolution de la population mondiale? Il y a en matière d'agriculture une dizaine d'organisations internationales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il conviendrait de toute urgence de poser les bases d'une organisation mondiale qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale? Alors, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut un contrôle des naissances, mais au moins, il faut prendre conscience du problème et essayer de le traiter. Déjà qu'on ait des éléments statistiques viables. Les Chinois, et on ne peut pas leur donner tort,
ils n'ont plus les moyens de payer leur retraite, viennent de décider qu'on ne mettrait plus en place la politique du un enfant. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? Il faut pas réduire la population mondiale. Il faut réduire la loi. Et pas non moyen. Macron les gars en Mali. Alors trop c'est trop. Bah il ne bobo taka trop. Et choka kabino nani. Et choka kabino nani. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Et les lois, les dirigeants n'abisso, baluka ko conscientiser peuple, babala nana peuple. Boni to fandi li kolo diamant, to de fakali pas 200 francs na tongo. Kozanga conscience. Tango balobi, mboka na biso, mboka la plus sale du monde. Pays, deuxième pays plus pauvre après Yémen. Mboka oyo et comme ici ba indien bateau. Mboka oyo sali ba chinois. Mboka oyo sali Belgique. Mboka oyo sali France et sali États-Unis. Mais deuxième pays plus pauvre du monde, biso. Na ebele ya bomengo otoze na ngora moki teme bango ba dirigeant ba ko kite tele lo bango moko ko accepter ko sala ba gouverneur ya ba colonie ya lo so pembe awa toze ko kenda le 30 juin et ko sala 60 ans il y a indépendance il y a bon somi Congo ekole Congo akomi koko amoni ban koko mais tele lo monta komi koko bakangela ka kenda ko sokola okoli eloko c'est que tu es dépendant. Pour tous à la vraiment vrai. Yango moni Roland Boutalumumba, bato bakansaka Roland Boutalumumba zalaka tozwa kaka ben dépendance. C'est faux. C'est faux. Tango bakei vers les années 58 57 sur mémoire est bien la conférence ya Accra. Ba monaki il faut ba même va mon sousou en Afrique. Bato ba ki tellement ben conscient et puis ko banga répression mondiale ndeba monaki poto sala lit idéologique malam il faut to kabona na mondiale yango ba vent il y a indépendance et qui ko succéder en Afrique mais etumba point kozala bon somi ezelo kola titre passation ya pouvoir moko mais ya motuya o etikali ko tambusa bino lit idéologique wana yango Boutalumumba azaki ko bunda ko lambusa makanisi yango Thomas Sankara okomona ba révolutionner ba panafricaniste yonso baleka ba bundaki ko lambusa makanisi tala Mouze Kabila ba bengi ba pese injonction na butu lo ba sali point de presse expliquer population na ye madame Albright zabenga kingai pour bananga boye na répondre boye yo c'est secrétaire d'État américain qui jamais ko benga ngai président de la République pendant que je dors à 3h du matin. Ce sont que de pit nde ba benga secrétaire d'État américain. Ils ont président. Président. Na 3h. Mais c'est grave. Président lobby na oya lobby na a catelier téléphone. Mais na ba inconscient, na ba marionnette. Ba lo ba yebi diplomatie te. Il y a tout ça en États-Unis. C'est ce qui se dit il est là. Il y a lo ba makati là. Politicien fandi na média lobby sans mondele biso to senil. Coopération na Israël. Nde sika bola muna biso ko ya mboka nini coopéra na Israël bonga. Israël yemo kwa vivaka na ino ndenge nini. Ndeko tambi ba dirigeant na biso bazwa message oyote lokola eloko to likamboye ko tuka bango. Mais ba mona keze appui na bango eze bokasi na bango. Souvent on va se sepela na naïveté, basé ko sepela na inconscience ya population pour bango ba demeurer ba grand ba konza. Bozene tout intérêt à kolinga peuple à la malam. Tout intérêt à kolinga peuple à la conscient. Tango bolé kaka na ba cortège na bino bozé ko mona na ba cabine téléphonique ba ti ba zododo 15 milangi na koma ko mona ba whisky mosusu ya vert citron. Ba whisky mosusu ya bleu de nuit. Eko kenda na nzoto ya bato nzoka tolobi jeunesse alelo nde bokasi ya lobi tango ba détruire jeunesse wana mais bino bokomi faible raison pour laquelle ba dirigeant na biso bazé ba nzete sans misisa
mon peuple yon se outaka en Occident et ningisaka bango père et balé bango facilement décision ya ko longola décision ya ko kamba ba dirigeant na biso ba fande la kango na mboka moko boyi na mesa peuple pas yebité il faut na défendre ba continent ngai lelo président Kabila zé référence na makambo belé na Félix mais est-ce que peuple a yebi pourquoi il face à la référence te moi mitou oyo bazé ko kumisa et belé bazé ko kumisa tant sous président Kabila président sortant par rapport il y a appartenance politique pour baser na parti politique et na inde basé ko kumisa parce qu'il y a une idéologie ba comprendre motowana azaki na idéologie ni te peuple azé ya kubunga peuple azé ya kolala et c'est toute une organisation ndekotambi kolala ya Afrique inconscience ya Afrique ba nourisaka yango et ça soutenir donc toloba basé ko tie yango engrais chimique tango yonso bato wana balala pongi bato mais to observaka poto tala ka to mona kate moi si moko wa ba utai ko sala robot intelligent robot roulage à régler la circulation routière azo appui na sikani même pas na gouvernement même pas ezalaki eloko to musuto to bimisa yango na Felika Mobimba mais tala na concours de danse mabina ya bato il y a un réseau cellulaire ba réseau de communication $100,000 petit ndika bato wapi na mokili ya mabina mboka nini zo développement na mabina te yango tolobi bato batala pe ba mona ba dirigeant na biso batala ba mona ndenge nini boze conscient boze ko luka ko kamba peuple baze ko ya ko alimenter inconscience na peuple au face à la mosala peuple asala na été au moment ba chauffeur soka buli ya komi 12 heures aluki muta sodé ya nga o yakutanga kana ba donc mosala bokasi ya jeunesse to saleri yango te to monisi yango te yango ba dirigeant yonso bako ya bako souffrir bako lela ndenge président sortant Kabila lela ki n'azé même pas na 15 personnes à kosala na bango ndenge lelo pe président Félix Tshisekedi abandi ko là déjà voilà et kozala kaka ndenge wana et tant que ba dirigeant na biso bazé ko marquer le pas banani bazé ko futa pokasi population ba téléspectateurs bo sobi penza na ngongo ebele mai ndeko botale ndombele azotalisa to bi ki zo toucher bino penza na bandako lobi eleki awawa esalaki eloko moko ya malamu bakonzi ya mboka basalaki appel bamoni ke ndenge ba confiner bato ndenge ba tie ville ki chasse na quarantaine ezana bato musu ba vivaka fois que ne Congo central ba musu ba fois que ne Kwilu ba que ne Maindo me ba uta Equateur ba uta Kasai ba uta Nord Sud Kivu Kinshasa le roi à quarantaine bato bakoma ki na difficulté ya ko Kinshasa pe ba confiner pe lisusu siège ba institution et c'est ba institution mingi ba institution evandameli Gombe oye effectaki bomo ipenza ya population kasi gouvernement loko aza mutu oyo azalaka na sekusi ya population alinga kolobola ma population bamoni ke lokola bato bavande sika moko totika courant na mai pendant 2 mois ezalofele ne balobaki mois d'avril uti koleka na mois de mai uti koleka population futa tepe basengi na babayer batumisa balocataire na bango pété pona lokola mutu azosala ta ozala difficulté ya kofuta mbongo ya loyer ya fin du mois. Et ça veut dire que le comment biso nyusu to betela ke ngoma boko to bokela ke ngoma fleur leka mais si on est sika to komeli nde kondombele est-ce que l'état a osana sous na pouvoir to pe na bokas ya kosenga ya ko bakisa sous 2 mois to futa sous maité to pe osala sous appel na ba bayer batika ba locataire na bango sous 2 mois to 3 mois futa sous te pour la majorité ba bayer ba vivra rappel na mbongo wana ndenge locataire a futi ya ko mbongo wana c'est pe moi provision ba lokobala et ko zela biso ndenge nini l'État a continué comme même sur la quarantaine il y a province ville province Kinshasa pe ya ko confiner kaka kombe to kusuke le langwa malobe pe na ba téléspectateurs bo réagir na ba mituno na ba numéros affichés matondo ndeko nanga itambi nazongi moke na manaka to aki nango na nesongi nzila amkai o seki ndeko na seki ko seka ya pasi avant bon confiner bateau soko 4 décès selon 12 contaminés tango bon confiner bateau
bokomi na 3647 contaminés, plus de 100 décès. Na confiné bato na bato bazala na bango ndenge wana étape nini eze malamu nesonga nzila balobaki même na mikili ya poto tango ba confiné bato nde tango maladie wana et se propager makasi mais ba confiné ki bato pour éviter ko kutana mais justement kutana ya bato justement sikoyo bo éviter ko kutana ya bato mais malade bakisa mi makasi bato yango wapi awa sika wa ba déconfiné toza ko loba na situation en Europe awa ba déconfiné maladie sili na note mais bon moni que taux ya mortalité ekiti par rapport à tango bato ba ki confiné mais biso tozala ki na biso libanda pole pour ne pas dire nano déconfiné te to aki libre to aki na biso kaka na nini nzoka na temps wana balobaki confinement soki ezalaki juste barrière eki ya malonga c'est que ndeto suka kikaka na ba 10 décès to ka to évoluer te mais tala tango balancer état d'urgence sanitaire babandi ko confiné to komi na 3000 cas confinement wana tina nango ya Guinée. Donc ni kondomele ne sika ba tsaki biso na kati ya confinement yango esali nde kutu ba nombre de cas et mais pour Europe corona ngo esili te mais déconfiné basé mais bango basalaka étude d'évolution ya maka ndenge basé ko oya biso eze 2 semaines ba tchaki soko 2 semaines ngo lingesi la nde ba yeko raisonner to pour ça sur 2 semaines bolobia wa tout à l'heure na motuna na bino régie des eaux national balobaki to futate avril na mai 2 mois. Oui. 2 mois, ba comprendre ba locataire. Locataire a commis déjà na nyonga 2 mois. On a foutu à $150 comme na nyonga 300. Azeko salate. État d'urgence ezeko continuer. Ako koma na nyongo ya combien? Sika ba kolo lopango a comprendre que 2 mois. Et la majorité ba kolo lopango basé ba pensionné. Atonga ba ndako na ye, tant so yebi na commerce c'était. Mais si on a la commerce, prix d'achat, prix de vente, on a maîtrisé, on a ton banda qu'on a ngaï, si on a la fin du mois, on a ça shooté, bateau wana, va payer quelque chose. Si on a supporté qui 2 mois à respecter le chef de l'État. Bon, moi, si on n'est pas comme vous. Pour état d'urgence, c'est quoi pour ça? Moto wana salani. Pour le chef de l'État, oh baloba qui ne bade, baleki li sous-souté pour baloba. Ba préparer li sous nini pour na bateau. Régie des eaux, ko facturer bateau. Mais mon salaire est songi kakate. Si j'envoie une institution, il faut que je kakate. Gombeze kaka toujours confiné. Situation de vie à bateau. Les gens comme il facile 2 semaines assemblée va prononcer 2 semaines. Mais chef de l'État faut le rappeler quelque chose. Pour bango balobaki maïna courant to futate. Croyant que na 2 mois wana situation que ça la maîtriser. Mais à la grande surprise na 2 mois situation est maîtrisée. Mais chef de l'État il faut ça quelque chose. Même soko tokozonge la kufuta courant mai faut ba lo bango officiellement na 2 mois wana ingeta turo bo futa e ba kolo lo pango lo kwa bo comprenaki ba locataire na bino 2 mois et sili turo bo tia bango pression mais eloko ze ko lo ba mate confusion ezali confusion est totale kozanga kotambusa mboka accompagné na milimo na bino pour locataire muso ko isape bayer na yeke to zaka na confinement mais bayer ko iseke te baloba ka 2 mois otokomi na 3e mois donc na mibeko ezeko salima na mboka ezeko mema biso à travers réalité nzoka tolobaki makambo mingi tozeko traiter na mboka na biso na ba niveau de titre te makambo to traiter ngo na conscience. Na conscience tokotala situation de vie ya ba congolais to vivaka ndenge nini to salaka c'est vrai c'est bien bon tokoloba tele lo bato bakufi na bango nzala te e bato balobaki ba vivaka na taux du jour mais bato wana nde balakisi ke maladie oyo eze nango te zande zongi sans bazongi sango boka sa etondi bato permission pa nani bato wana babito kofanda na biso na ndako te bakingasani masina chango wana bato bakobi kobimo poni babiso na fin na ndako na kokufa nesika na kufa na nzala nesika na kufa na maladie de préférence na kufa na maladie amoni pe que 1-2 mois ngo akufi na été donc to sala naino na molimo ya bakoko esprit ya mfumu kimbangu kati na biso moto na moto sika kolika zwela mokano akozwa mokano na conscience kobala na kozala ya bato te
état d'urgence balobaki 2 mois régie des oies foutate et afutisa bato te chef de l'état ndalobaki mais sika moko bato bazwi ba facture toyoki te ata ba conseiller spécial en matière yango même ce chef de l'état kolekali sutalo mais entourage tuluku ya bato ndani mopanzi gouverneur de la ville pas mibeko yonso ya mboka oyo ezalaka na mesure d'accompagnement te lelo tokamwe na covid-19 bafeye sonoriser sili mindulo ezali kodéranger bato ntango yonso ekatani mpo babangaki malade mpo babangi malade babangi bakonzi te babangi nde malade omoni soki bacomprendre ke malade mpe eza te mais la preuve en est babara ezongi nango kotonda kaka na ino nde batie mindulo ete donc bacomprendre ke malade eza nango ta batika biso tofanda aze kotombola molangi aze kokita badirigeant il faut bacomprendre soko peuple a respecté mobeko oyo bino boti to eze sentiment na bino personnel te mais boti mobeko pona ko bongisa tamboleli ya mboka c'est que kozala na bino population na ina moni yango te ndiko ndombele eza na ndeko moko utaki mpesi atunanga mutuno penza mingi ndeko tambi état de droit to reva yango azalaki na esengo avandi penza azomona ke oui ba ministre bazosala interpeller ba mandataire public bakomi kobanga donc mutu na ministre na kati ya mboka Congo so za dossier oyo détournement mbongo atana ba interpeller na bongo te mais yo moko déjà kati non déjà obika déjà ke mabekoti ne bakinyo banoba ka mabekoti mabezali tozomona be procès à 100 jours tozomona ba 6 ministres ne bazwa na ba ministre actuel ndakisaka ministre Thomas Loa kaza ministre o lelo aza en fonction azokende ko témoigner état de droit na kati ya mboka Congo o ezalaki ndoto o babake ndoto nange kokisami ndoto nange lati nzoto tango mopanzi sango ndeko ndomele bodelo vanda ka pena bitano zo tala pena état de droit koki ko évaluer ninge nini état de droit na ndenge bino mopanzi sango boyebeli ndenge ezali pena bandeko ndenge bazokanisela yango malobe pa ina bino ndeko potali ndeko tambi ngana robaka hata imbwa na oko boko la kosoko pesi bilei akotia zolo po luka sosola ka so bilei waneze malamu eloko nyonso bakoya kokotisa bato na cerveau il faut tout analyser tango balobaka poto eze état de droit po bango bakopi yango kuna pa bamettre na oui ministre Sambaka po président ça na compte ça rendre la population pesanga tango malobe za pa na bino tango bango balobaka mikili ya poto eze état de droit po ba interpellaka bato pamba na justice to po mboka ezali vivre secteur na secteur ezali respecter mosala na yango ndenge procès 100 jours ya Vital Kamerhe sali nini na vie ya peuple congolais procès wana ya 100 jours ndenge ezali koleka wana eza moko ya bilebo état de droit ntango mosusu esali kaka bato batalaka soko bachaîne ya basérie batala basérie te balandi procès esali nini na vie état de droit nesonga nzila fumukuzu kya muzana mpana na ngola bambali bazwaki ntango ya kolimbola état de justice c'est différent d'un état de droit o soko bakangi ministre moko bakangi dirkab ya chef de l'état droit nangeza nini état de justice eloko mosusu état de justice eloko mosusu bazwa droit o bakei kotanga na classe te yango wana balobi droit état de droit nazo kamona bato ya mayele o kakaka to commune état de droit o moni te la zeko sam donc bino droit yango na mboka ba moni ka pointe la sambi bato bazeko ko bakolala nzala droit na bango te bazena na droit kolia te peuple wana congolais soka lobi a revendiquer ba droit na ye lelo est-ce que facilement ba koyebisa biso ke ba droit ya peuple congolais eze ya kokoka azaka na maite azaka na lotiriki te ba esika ope mai ebimaka mai ya rogi des eaux soko toki yango ezelo kwa kaka otwaki kopo moko na fulo ke tokeli mai wana ba melisa yango peuple congolais na droit ya peuple congolais soto bito ke na yango nengo akoya mela mai ya bosoto peuple ala ka molili bakata ka courant tango balingi bakozongisa mokolo balingi na bibe bakata ka courant tango balingi mais bakozongisa mokolo balingi osombi crédit na yo réseau moko ya communication ale yo crédit wana zene sika ko ya kofunda bango te wana ba droit te nini ba bengi état de droit te état de justice eze makambo mosusu moto asali mbeba faut que ko répondre na justice
wana normal baloba te état de droit bamona kango na bamboka bakendaka bango moko balobaka awa toze kosala te bafutaka awa na période moko tokomaka na basol awa soko mbula ebeti mai eze na baegu oyo ekotambusa mai état de droit citoyen ya mboka azali kovivre en parfaite communion na kozala na ye azali kovivre librement alingi akenda bo akei oyo basalaka butu oyo basalaka moi awa moto nini akotambola butu na kimia bakozali kokoka même pas kosécuriser peuple congolais kulu nezali koempêche bato bamatisaka biloko ndenge balingi mafuta mbila bidon moko awa 7500 obaluki kuna 9000 moto mosusu mpo akoteka yango 12000 dure ezali wapi te to confondre état de justice na état de droit très important babiloko état de justice na état de droit bendien oyo bazali koyawo na état de droit batekelaka minere masanga te na état de droit batekelaka minere masanga te masanga ya kwiti etekamaka partout te na état de droit barefungwamaka 7 heures te na état de droit école na église ekoki ekangama te hôtel na hôpital ekoki ekangama te école na bar ekoki ekangama wana na état de droit otekeli mineur masanga ya kwiti ba retirer yo permis d'exploitation wana na état de droit mais na bandeko balandi moi ndambo bandakisa bino pe bobakisa te boleki biso na mayele boleki biso na kotambola na mokili bino pe bobakisa na état de droit bokendaka bokoki pe bolo ba République démocratique ya Congo et état de droit maye bimi na robinet na pompe na muchopo soko michopi état de droit oh te totika ba bêtise de kotambi tolo état de justice oya sali mabe à répondre na justice na riche na pauvre oya zena raison ça na raison oya zena tort ça na tort ou un état de justice soko état de droit toze même pas na cheville aussi longtemps ba chinois ba kokotisa masanga ya kwiti ba arabe ba kokotisa masanga ya kwiti yao baze ko sakana na population kenda na libongo kenda na okenda kotala baba baleniere kenda ka Équateur ndeko tambi ba baleniere voyage à Équateur na mwasi na mobali na mama na mwana baze ko sala zongo boye na miso ya bato yonso wana état de droit tango bango bakenda na mikili wana oyo ba copier l'état de droit si ba mona bato ba voyager na ba condition wana prix ya transport eyeba na raté te yonso tongo ndenge mususu na mili ndenge mususu yango tolobi baloba état de justice bato bazeye kokenda kosamba mais l'état de droit toze même pas na cheville l'état de droit cerveau ya bato kozala ya bato eze ko respecter etamboleli principe ya mokili eze ko respecter etamboleli principe ya mokili lelo na ba hôtel eze lié ya repoté lié de passage te mais eza bandako ya kindumba ba balabala nyonso et comment na ba coin moko bana basi moko ya mike batelemaka papo matapunda te wana état de droit na bana kelasi ayebike na kokata mwa 1000 francs na mbongo minerva na kokenda ko matapunda ya mama moko boy wana ba bengi état de droit te eze na makambo ebele to kosisa manaka te moko musu to fanda to mekako ko épingler nini nde droit yango tolobi esengela ki baloba na bato état de devoir pour peuple wana longo inconscient azonga conscient devoir na ngeze nini envers mboka na ngai gouvernement etongeli biso ka niveau nga devoir na ngai commune liboso parti ya kanivo ezeli na liboso na nga na kozila te l'état tindaka bato baya kokomboloko nga soko na lamuki na kokure kanivo liboso na ngai kasa ya kwanga fufu elala na kobwaka kuna te po ekoboma kitoko ya mboka na ngai wana devoir tango peuple a mitina devoir nde mboka et avançaka bango balobi état de droit mais ba tromper kaka makanisi ya bato état de droit eza nango te kokanga dirukaba ezete ko bengisa ministre koya ko samba te wana eza makambo ya justice soko tolobi toloba ba droit ndenge batekaka nzete grim eza ya biso yonso eza ya bakonzi te République démocratique ya Congo eza pas propriété privée ya bato moko songolo te état de droit yango wana ndenge toteki grim ya mboka bato ya Kasai bakoki bazala na érosion kaka te tokunda érosion wana ndenge toteki diamant
bato ya mavanga bakoki basala kaka te na retard soko telelo lokwa bafifaka na 14e siècle bayebi télévision te tosali voyage ya mavanga moto azali kolanda motuka asimba kaka motuka il y a de cela 9 ans bamona motuka te moto wana ntango nalobi moto azali kolanda motuka bana na ye mpe batuni ye papa osimbi yango abien dasimbi bana na ye batuni papa wana alandaki bana mpe balakisi batie loboko papa apesi bango sensation ya yokaki na motuka na 21e siècle bino bolobi état de droit babosana te ntango mosusu bazali koloba bango moke état de justice wana na Kinshasa me batambola république démocratique ya Congo bakenda Kasai bakenda Masimanimba bakenda Chikapa batambola na ino soko bakomeka lisusu kozwa ntango ya koloba to installer état de droit te tolobi ba intellectuel na biso bozala kaka te intellectuel ya kotangela biso article te boloba na population oyo vrai bokosala to bose kosala état de droit na mboko toze mosika état de droit na mboko to ali mosika mitune zaki ya biso bien de kende kondombele botale noir sur blanc démontrer nenge biso to bane ko cancela na réalité biloko me balé bokeseni état de justice pena état de droit balimboli maison mona ya procès en jour za makambo ya justice ça n'a rien à voir avec l'état de droit. La 6h au bimi n'a pas de transport pour que les centres-villes 1000 francs et 2000. La midi qui dit 1000 francs n'a pas commis 2500. Ministre de transport existe à cas. Ministre de l'économie existe à cas. État de droit. To bandi pe na ministre bango ba bino so zo na biso et la musi ba makanisa na ndenge be ndi kondombele na mo lombango bo pesa numéro ya singa. Et belé bandeko balandi biso bozana posa babenga ba continuer masolo na bino plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 botika la branche na manaka na biso chaque lundi na ngonga ya 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision botika la so mituna na bino na cadrage osepela ki na émission po ekomela bino na bandaku na cadrage wa ina ndeko na biso kwa ku asonga ki biso na bilili elongo na ndeko mayunga futila bango asonga ki biso na bilili pe na réalisation za ina ndeko na biso ndeko ngala 9 lumière invité à mokolo mwalelo za ki ndeko ndombele botale o asosoti bino na maye oyo bozanga ki na mokolo mwalelo pe ngai ndeko na bino tambe mundata musaki manaka ya mokolo mwalelo pe to salaki na bandeko ba accompagner ki pe biso zaki na ndeko na biso ndeko mopepe pe na cordo ki vuya o bazaki na biso soko sepela ki na émission tikela biso ba mituna na bino na ba numéros affichés na l'émission ko to retourna ngo mokonze bangu za pe to retourna ndeko ndombele botale kimia nzambe za na bino to kutani na poso o ezali ko ya poso mwindo to bundela mabele le poso mwindo to bundela mabele le poso mwindo to bundela mabele le poso mwindo to bundela mabele ele mato bundela mabele ele mato bundela ekolo ele mato bundela mabele ele mato bundela le poso ele mato